Ma mission TV, le miroir du monde. Les lots, nous avons alternance. Nous avons le régime démocratique. Régime, il y a oppression, où il y a opprimé Bino. Et qui Boke Kuna, malgré la condition Boke Kuna, Bandego Belepe Batangi, Bazana ba diplôme, Bazana ba expertise. Oyo mboka na bango, ezana posa, ezana bosenga na yango. Ce qui est président de la République a sengi bino bozonga boya kotonga mboko ya bino moko. En quoi les kamamabe ezana katiwa? Le biazana nous prêter. Zela na. Bona na ba vidéo mususu na mona itatama wazo ni like ce qui président ce qui ne yaza ce qui na ni professeur ce qui na ko. D'abord so ozola. C'est pas photo ba biaza pati. Na lobi so taper ata raisonnement nous sentir mutu mai. Nous devons comprendre que au monde Congo oyo maman. C'est facile à critiquer, c'est facile à faire la vidéo, à faire la poto. Ce qui est plus difficile, c'est de venir travailler pour toute l'émission Congo. Nakamu tu parles na chaîne Ndeko Muzitu. Ndeko Muzitu. Muzitu y a 24. 24. Mais on peut savoir leçon. Toi tu engages des Congolais chez toi. 24 mois au futaka barote. Batouana au kanisa kebali akanene. Bana na bango ba vivre ndene. Baki na classe ndene, ba futa loyer ndene. Mais ne muto azo yeb sabiso que non, il faut acheter des ordres pour investisseurs bayati. Tous ces gens là nous on na bango muto serré na kati na bango azati. Ba ko zo frère na biso Martin, ba Dieu ba tcheli boso ba binisa kaye ba mabina pamba non, il faut arrêter ces histoires là. Non, je vous dis la vérité. Fayulu c'est un monsieur. Il est respectable. Yo zo mona te ba comme ba défi ma femme na ba réseaux sociaux donc nous ça zo ka bina le ba Fayulu abina. Au moins le Sénat c'est dit que Facha Ovanda na Union africaine n'a pas un deuxième vice-président. Hein? Donc Fayulu a un dossier na ya pe sa Facha pour traiter mo ya busuba. Maman, au moins conseil. Na pas passer exemple. Et ça la bande de rebelle ba ba musicien minene. Ba ka sai que pour ba beta ba concert ba ça la plein, ba voter ba voter. Ouais ça la muka musica. Ouais ça la muka musica. Ouais ça la muka musica. Ma mission TV, le miroir du monde. Ma mission TV en direct, Bibi Kapinga au micro de Kinshasa Analyse, Toib Sarabino, ma mission est à la Caliso, Nabino Kota la ici qu'information est ali, Lito Inabino Kotre TP, Makolo Nabino Koko, ma ici qu'information est ali à temps réel pour na collecter la bino, to traiter qui nabino bas sujet, na téléphone, na ba message, bo benga kinga de partout pour na ba actualité au nyoso eleki na semaine mobimba, to pone la kibino le invité moko au bino pe bo senga ki na ngambo na bino to je la bino moto moko o akoki ko répondre na mituna na biso to kosala un peu une petite analyse nae elongo pona koluka kozwa penza mingi ba détail ya marambo nyonso esalaki motungisi na bino lelo to zeli bino moko ya UDPS molobeli ya UDPS honorable Paul Tshilombo à qui je dis bonjour. Merci madame, bonjour à vous aussi. Comment vous allez honorable? Très bien. Ouais. Honorable toza penza na mituna ebele mais liboso ko banda na kolinga to banda na rencontre ya président lobby nouveau rencontre ya président lobby na oyazali homologue na to ex-président ya Congo na kumbo ya monsieur Kabila Kabonge. Bakutani lobby bokutani na bango et lobby si lisusu mingi population na itina koloba ke bomo yesika batu bazo mekara koloba ke Kabila Asimbisi Félix pouvoir, Kabila alatisi Félix masque. Aujourd'hui on a été ba rencontre wana esika population ezolinga penza te ezo pesa population pasi. Comment on a raillé ko sangana na moto bango ba yina pendant longtemps. Non, d'abord merci pour l'invitation Nayo. Je crois que ba Congolais mingi balinga polémique. Hein? Balinga polémique. Mais sincèrement pour na biso na UDPS, je crois que temps est comme ya osala musala. Hein? Tant que comme il y a Totonga Congo, Moussa les a ébélés. Hein? On va pas passer tout notre temps à polémiquer. Ça c'est un des deux. Président Kabila, c'est le président sortant. Ok? Non seulement c'est le président sortant, c'est le chef de l'actuelle majorité au Ezana Parlement. Vous voyez très bien que Bisso Nabandekoya FCC dans la coalition pour tout gérer Mboka ensemble pour na bolamu ya bana Congo.
Quoi de plus normal? Ce qui, côté le président de la République, côté le chef de la majorité dans le Parlement, bakutani pour ba solo là, ma solo ya Congo. Kobo sanate que jusque là gouvernement n'a pas bimité. Kobo sanate jusque là premier ministre n'a pas bimité. Et si que ça peut pas ces lobby ça. Oui, mais justement, ils ont facilité. Parce qu'il faut trouver les hommes qu'il faut pour les mettre à la place qu'il faut. Et ça, c'est le gouvernement qui boudit que yo zalaka boyo zana moi pareil na yo boyo ye boyo ba kotiote. Donc ça vraiment il faut batala. D'abord premier ministre, batali ba compétence na ye, batali background na ye, batali ba relation zanango na bande ko ya communauté internationale, na ba entreprise boyo parce que n'oubliez pas que na régime liqué ça na bande ko belé pe bazana tremper na ma belé. Donc dans tout ça il faut vraiment screener ba candidature ya batunyo so na ba poste balingi pour gouvernement autre zombalo ezala différent ya ba gouvernement nyonso o eleka micro école le commando ça la bouille et toute ta chemise na président de la République ba solula pour mboka ekende liboso. Bon pourquoi batu balingi te Congo ekende liboso? Pourquoi batu balingi te Congo se développer? Pourquoi batu balingi te Congolais abimana passe na buumbo ya zana? Non non lobé. De ba ko tasko ba jeune de komo loba ke faut ba sala ba trouble pour ba investisseur ba yate. Le ko ya yiba ba mbo so ni to lobela yiba ba mbongo ebele na mboko yo. De Congolais anyo kwa makaka po ya sa zo ba million na e ba beta ba musique na mane ba beta. Honorable Toro koma wana menga on ngana tali selo ko moko esika peta ba Congolais ba sali koloba. To meka mpe ko zwali ka ko limbolelo ko balobaka. Mobali yo famille na yo e boy tant que babala ka pe ensemble na famille. Famille zaneti population o bazali ko réclamer présence ya monsieur Kabila pembeni ya ndeko Félix Tshisekedi. Mais présence monsieur Kabila zana rôle ni. Kabila bato za retraité. Azana fonction moko présence nini yozo beta masolo mobile soki na moi c'est na famille. Siko ye Kabila azana nini? Il y a une réalité politique. Réalité wana muta changer en azate. Pour le moment FCC, bande quoi FCC bazana majorité na parlement. So la constitution na biso d'ailleurs, bangonde normalement en principe, il faut ba bimisa gouvernement. Le premier ministre ya bango et ba ministre ya bango parce que baza déjà na majorité na parlement. Or na ndenge to sololi parce que to limité que moko ba sali bo président bloqué bango ou be bango pe bango compliqué pour Congo kende liboso to gérer ensemble. Nous sommes solo pour tout gérer ensemble. Parce que les autres sont battus pour nous. Donc, nous sommes battus pour nous. Nous sommes battus pour nous. Donc, ceux qui ont gagné pour nous Congo, est-ce que ça a un sens? Dis-moi un peu. Bisous, tu as lobby, tu as gagné pour nous Congolais. Tu as gagné pour nous hôpitaux. Na bato nini bato ba marcher quitter ba faire marcher Congo te ba rolinga bino ba mona bino bo faire marcher Congo boké na ko esika ba ko ba omoni il faut et le robot comprendre yango na bato bazana na ba illusion na mutu na bango. Le système Kabila est passé, c'est fini. Et tu sais que le poisson pourri par la tête. Vous comprenez? Les poissons pourris par la tête. Au moins, nous ya sika oyo na ezo biso ke fachi ako kamusa bato belé, ako surprendre belé. Pourtant to bano kanga miyibi na mboko oyo ndebo ko comprendre que le régime est changé. Yo moko yogi nanu buto asibelo hotel, oyoki ba recette na ba régie financière kuna ndenge eza déjà mbutu. Ba assignation non ba recette mbongo ezo kota. De mbongo balobaki ke kokota tamususu dans une année koti na mwa moko. De conscience ezakoya. Parce que le pouvoir où il y a IDPS, ils ont pouvoir de masséquité, ils ont pouvoir de mouillité. Le seul parti où ils sont capables de représenter rupture dans l'ancien régime, ils ont IDPS. Le seul candidat président, c'est le Félix Tshisekedi. Donc, ce sont les anciens collaborateurs de Kabila. Eux, ils ont pillé ce pays avec Kabila. Babomi mboka oyo na Kabila, babomi Congolais. Donc, nenge toza boy. Attention, une de Kabila à cause de la responsabilité monene. Par exemple, Toko peut 60%, bango bazana 40%. Vous comprenez? Donc, tout ça na leçon mogote à recevoir na bande ko wana.
Ce sont des aigris aujourd'hui. Peut-être que vous êtes aveuglé. Aveuglé par quoi? Par peut-être le pouvoir. Quel pouvoir? Aveuglement. Non, vous avez un mois de pouvoir. Tu as un loba loba. Vous avez un mois de facha prêté serment le 24. Il y a un mois passé. Parce que vous avez loba loba point. Oh, nous sommes avec la population à Kitoko. Population à calme. Population à la poto yebsa biso to la kaki. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord. To l'accepte que biso to zaban Etienne. Vous comprenez? Biso to zoya na pouvoir te poto to ngaba immeuble to so bandaku. Ça ne craint pas quelque part que comme à niveau que vous êtes bloqué. Je dis bloqué de faire quoi? Parce que un, tu as la confiance à peuple n'abso. Parce que mon ami Mukolo ba lobaki ke Fachi président de la République au monaki Congo mobimba na lobi na poto na congolais nyonso za nesa. Bandeko bazo ta masolo ba 62% na tango ba lobaki 62% monaki ata mutu mo bimina na bala. 62% lobi o ville morte monaki mutu alandaki. Ah sali meeting na beni lobi aboya ki ko sala ngo pour ka kende CPI. Abeta bandule nene na obeta na abeta ba concert na ye abina binaka ya na ngo bien. Congolais PR Mogo, après Moussala, a besoin de distraction, besoin de récréation. Parce que ce qui est vrai, c'est que Machuana et Cécile qui, pas Joana et Zako tourner. Vous comprenez? To bengi bango, mais bango bazolo bake kuna baosa la résistance, mais entre temps ba député na bango bazo siéger pour an. Nena exemple no batona bazaba feriste, ba ko opposition té. Opposition, il faut avoir l'âme de l'opposition. Pondi ma passion di ma piaka. Parce que tu as un idéal. Bon, bah, kokate ne bazana. Bango tout ne bazana babeta ka machine compte na nga ba million boni ekiti. Ah, ko pauvre vraiment et comme ça nga pauvre. Na biso ba olemba. Ba olemba na bango. Vous comprenez? Donc pour na biso to mo zo une distraction. Il y a tellement du travail à faire. Et ta to kutimboka o bango bazo chamakele lo batiki. Il y en a bazana Kabila il y a 2 ans. Il y en a besoin de Kabila. Bango tona bazaba multimillionnaires. Millions ils ont pris ça sur la tête de Congolais. Il y en a qui ont 140 meubles na Kisasa. Tous des voleurs, des pilleurs. Nenge bazana passe na bango ezaki basala ki cop na bango na ba mindele. Ozo comprendre ba minier wana ba signer déjà ba contrat pour ba oteka Congo. Yango zoma likopa ya Fachi na raïs ezo pesa bango passe ya kosakanate. Donc il fallait baya kaka ba réviser le code minier. Vous comprenez? Pour Mundele azwaka kaka kita ya Congo ofele. Mais bango bali aka ba commission. Comme na bango yango wana. Vous comprenez? Ndenge bazana bazo bunda pona bolamu ya Congolais te. Bazo bunda pona bolamu ya Congolais te. Bango nyonso na lobi bango nyonso ne bazaki wana ba gérant mboka oyo. Muto bongisa mboka oyo azate. Ils ont Katumbi wana c'est multimilliardaire. Azui yani ye tatana tika ba milliard. Muzitu c'est un multimillionnaire azui ngwapi. Tanga utaka za na palu na tanga uti San City ya za na ba million. Bemba kutu na parlons pas. Asala déjà ba faillite na mboka oyo. Ba entreprise union se koya. Il est obligé à faire la rébellion ou que ne dévaliser la banque à Centrafrique kuna bani donc tous ces gens là nous sommes na bangwana. Muto serré na kati na bangazati. Ba yoko zo frère na biso Martin Bazué, Bacheli, Bosso, Babinisa, Binisa, Mabina, Pamba, Pamba. Non, il faut arrêter ces histoires-là. Non, je vous dis la vérité. Fayoulou, c'est un monsieur. Il est respectable. Yozo mon ate comme il défi ma femme na réseaux sociaux donc tout ça zo kabina le quoi Fayoulou abina. Non, c'est ridicule. Je crois que il faut bazonga batu. Bazonga batu. Tous ala kina bango simbité la pierre qu'ils ont rejetée aujourd'hui est devenue la principale de l'angle. Donc, si vous avez Mikolo, Otonga Congo, sur la Congo, il faut sur la Fachi. Vous comprenez? Attendez que Katou Minenga Zana. Les lots sur la ligne Zonga Ana Mboga, il faut sur la Fachi. Dès qu'on bembe Barobake, Aroyate, pour insécurité, pour Zonga Awa, sécurité, il faut sur la Fachi. Président Bango Nyonso, et ça Félix Antoine Tshisekedi. Continuez à concerner, ça va faire nos libanda, il n'y a pas de problème. Honorable Kota, l'élo tomoni na koyoka yoko loba. Ndenge ezali ko loba mapé faux FCC et Bimisa Bato. Bokopé ce système il y a 3 ans, 2 ans, 1 an. Bon, en tout cas, principe au ezali. Je crois
principe on a bande quoi il y a FCC bon AMP ya kala on est balaxa biso bon c'est la banque c'est mais normal parce que le chef faut quand même apona ba collaborer ata bazala kamwana mais faut apona quand même ba collaborateur oyo ya monika osala bango musala malam na kati na bango wana bato bien bazali mais na kati na bango wana pe bato baza mal réputé bazali bato yebi kenet bandeko ba kosa makele lelo to yebi ke tant bazali na pouvoir donc muyibi na muyibi impunité totale donc le chef de l'état azana droit azana regard ya bato na lobité oyo je ne veux pas de lui bo pesa na mutu mususu ou bien sur les 3 noms ba pesi a poni po ezaka famille na bango tu imposer le mututé ezaka famille na bango lui il a dit non premier ministre je crois na batumi ba lo même ça bo pesi en tout cas moi je préfère travailler avec celui-là na au ministère ya boye non moi je crois je préfère travailler avec celui-là et ça pouvoir na ils ont des prérogatives naïe régalienne ndenge ba pesa biso ndenge ba mo ba to AMP batangisa biso na mbwana doyebi ma tout ça là na Senko kuna oh non 3 non beaucoup obligé chef de l'état bon ya moni mokila ya kwa ga rou ezo baluka siko chef de l'état mo siko pe yo pe faut pe ça ba 3 non pour yepe amona ndenge oponati beaucoup contraint de l'été que azo kaka mutu boye non mais na kota la liste moko déjà provisoire na outko yo kana information le do na tongo ils en a 3 ministres au non Baroza un peu écarté netindeko Léonard Cheokitundu 3 ministres moko Baroza déjà écarté mais liste wana ezoti kala ndengona bozo banga te que même batwana bazonga lisusu na ba même ministère au bazala ki na peuple na ba réseaux sociaux information sur top Congo balobini que 3 noms volontaires. Et ça, le ministre va punir comme député. Tu comprends? Au député, tu es ministre. Mibeko et Pexam. Le ministre va punir député dans l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Mais il y a des gens qui Babilo quoi n'est en discussion. Nan ba PCO que 3 noms et 3 noms non. Et ça va supputation. Vous comprenez? Et ça va supputation. On est en train de travailler de toutes les façons. Moussala ou Ezako Salema, Ezapo lobby, topé ça l'État congolais. Un gouvernement de gens responsables. Un gouvernement de gens qui aiment ce pays et qui vont travailler pour le bonheur des Congolais. Oh yakoya kuna na esprit yake ndenge tozako yiba yomo mona frappe. Oh mona. Donc en commençant par biso ku biso za biso babola to biso loté. To nimi peto ke na biso kuna to na biso pe ka babola. Vous comprenez? Biso ba to IDPS to yibate. O ko yiba to kangaye. Vous comprenez? Mais à plus forte raison ba o bazali jana ba millions soko yesu sukaka na ba biloko no wana. En tout cas place nous en makala. Kolanda wana na lingi kokomisa question pour na koloba Koka Kelasi, il y a au babengi primeur que président Félix a annoncé qu'il na kamwe ko tu parler na chaîne ndeko muzitu ba muzitu yeba 24 mais azo pesa ba leçon. Toi tu engages des Congolais chez toi 24 mois au futaka bangote batwana okanisa ke balia ka ndenge nini bana na bango ba viva ndenge nini bakina classe ndenge nini ba futaka loyer nini. Mais non, il faut acheter des ordres pour investisseurs bayati. Tu comprends? Ce sont des gens comme ça qui essaient de nous donner à nous des leçons. Bandekoana, ils sont dans leur droit. Les cours et tribunaux existent. Tout ça, c'est un magistrat dans un dossier, au premier procureur, ceux qui n'ont pas fait une injonction. Ces histoires-là, c'est fini. Ce que ça, on perd le scénario. On peut dire ça. Bande quoi la bazana droit na bango. Et puis on a droit de licencier Moutou parce qu'il a revendiqué salaire naï. Même moralement, ça ne s'explique pas. Mais déjà on a place na bango dans la télévision bazoli kali sous té za battement sous bazoli kana place na bango ça travaille. J'ai dit hein. Au moins changement nous c'est là toujours na moins résistance. Mais tant au chicote oya parce que ce que ça carotte. Aux gens toujours sensibiliser bango. Tu dis ça va que beau changer bizaleli. O eza sous Congo ya kalaté. O eza Congo ya sika. Régime est changé. Bon, on va dire que Kabila avec ses longues mains
bakozo mikosa, ils vont voir tant au fouet koya. Na ba pano na bango to moni ba komi de 2010 à nos jours on n'a jamais trahi monsieur Kabila Kabonge, c'est-à-dire déjà ba transformer peut déjà na ba image tozomona et c'est transformé comme Félix Tshisekedi. D'abord yeba ke au moins Félix alinga d'abord ba buzo ba nate. On va bloquer ba kill de personnalité wana. Alinga honte. Le problème c'est quoi? Il y a d'abord des dossiers très urgents maintenant. Gouvernement cabinet n'a pas formalité, gouvernement n'a pas limité, ba service est belé, ba mise en place dans salamité. Ndé ozomonake, ba buzo ba na. C'est là qu'attend le gouvernement en place. Ba tamba ko mumela na rozanga musala. Mais yaya, ce qu'on dit tout ça ni. Ko confondre vitesse na précipitation té. Président de la République a ko bandate o sali grève na chaîne à télévision moko ayemango maman. Environnement est grévé les lots. Je dis, bah grévé. Bah grévé. Oh, nous sommes qui va violer la loi, agrévé, ça, reconnu constitutionnel. Tant qu'on a un grève au vent, on a goûté. Ok, on a place à Moussala, mais vous savez. On s'en comprend. Donc, bah grévé, bah revendiquer, état de droit, yangoana, mais bah ça va passer pour chicoter Zoya. Merci. Voilà. On va tout comprendre dans Soukaya émission Nabiso, meeting immortel. Et ça, la BNP Boutembo. Meeting nini? Oui, ok. Tu as vu bien, tu es banné la thé. Bah, bien, un meeting immortel. Meeting immortel? Oh. Est-ce que ça y est? Yandeko, Martin Fayulu a sali. Et si bientôt, faut l'élection et les cas, il y a députation, na Boutembo, ndeko kota la popularité au Azanango Lilo. Peut-être qu'on protéger autrement. Parce que déjà, dans l'Union africaine, pour que dans 6 mois, on ait l'élection. Oh, c'est au moins le dossier dans l'Union africaine, on a fait aussi marrant. Au moins le dossier, c'est-à-dire que Facha va dans l'Union africaine, on n'a pas un deuxième vice-président. Hein? Donc, il y a un dossier dans l'Union africaine pour traiter. Maman, au moins le conseil. Non, pas par exemple. Ils ont la bande de rebelles, ils ont des musiciens minés. Ils ont dit pour mettre un concert, ils ont plein, ils vont voter. Ils vont voter. Ils ont la musique. Ils ont un concert, ils ont un bina, yemba. Ils ont un concert populaire. Alors, si ils ont un concert populaire, ils ont un au moins, ils dépassent. Namboga oyo. Tous les sommontés à retenir. Na ba biloko ya ba o ba polémique ezaboza na ngo ba sali plein ba sali boui on a ngaté na sali polémique te na lobby ngai pe na lobby na kokota na non c'est bravo na lobby bravo soki ndeko abeti concert na beni batu ba yebele où est le problème na lobby bravo pas continuer pour na président azali voter te est-ce que na makamunyo so aza kosala arondi mama penza na ba ordonyo so ko pesa mama moni l'état aza l'état biso to cha dictature te omoni ndeko biloko ndeko Fayulu azosala a recontinuer tina na lobby omoni ndenge biloko ndeko awsa na ye so alinga alongo akati na braza akati asala babe na braza pe bala bosenga na ye so alongo na ake Bujumbura akoti ba Nairobi ba nini so alingi pa ke no beta na Bercy akende abetango asa ba biloko na te to empêcher point. Ça va pas gêner. Nous, mais ça va nous gêner. Pourquoi? Les expressions, il y a démocratie, les expressions, il y a liberté. Pourvu que vous respectez le droit, il y a pas de comme sous. Casser zalaté, bouboukaté, bobomate, bon inciter na NT, bon inciter na tribalisme. Maman na lobby, ba katana braza, ba kende Nairobi, ba kende Bercy. Babeta na salle mususu ba biondo yeba mama musique bien ba salle ba beta na Bruxelles à Izabani bazo banini zenite zara Olympia Olympia za Paris te ba kene na Bruxelles na Izaba salle nga kutupo ba bloka na yeba ba ake na parler de sport abeta biso to protéger démocratie biso to bundela yango wana ermo to simaka pe na roboka lobi ndeko yaka to bundela ba valeur yango to bundi so monike eza expression na ye alingi lo ba point de vue na ye biso to ko pekisa d'ailleurs kutu yo monite kutu o basala ki na njila to chaka en direct na RTNC
Il y a pas conseil. Sur le lobby, donc biso to ça va monter. Basa la main, biso congolais to yebike. Tous en attend il y a distraction. Congolais tous en a passi, tous absolument ba responsable ya passi na biso. Ko bima na passi, biso mo prendre ba responsable pour to bima na passi wana. Donc tout le cas qui alternance et puis il y a parti à Mukete et il y a parti à Etienne Tshisekedi wa Mulumba, les sphinx délimité. L'homme de l'état de droit, le père de la démocratie, le peuple d'abord, l'amour du Congo et l'amour des Congolais. Parti naïe, n'est à la pouvoir. Vous comprenez? Na Fachi, le président de tous les Congolais. Na Mafa, na Ndeko Katumbi, na Ndeko Bemba, na Maman Eve Bazaï. Maman Eve Bazaï, vous pouvez répondre à bien. Taba tu me yo siko ozoke candidat gouverneur soko gagner kuna nani ko investir yo au sein non je vais respecter les institutions de la République kitoko bako yaka malembe nazolo ba malembe bako comprendre so 5 ans visibilité 5 ans visibilité ndeko fayulu biloko na zo sala na iza distraction ba 62% na bazolo bana ya ba distraction. Et ça va distraction. Ceux qui n'ont pas compris le bique, Facha a 18%, Fayolo a 60%. Donc tam zoom tout na yo, il y a un problème. Et à cop na ba on va betaki na ba ndeko catholico, na ba multinational baza anasima ndeko Moïse, ba betelo na ba na ba somi ba médias occidentaux nyonso, ba l'exame Congolais yebi. Que l'homme le plus populaire du Congo, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Votre mot pour 37e année, il y a UDPS Outi Koleka, comment on a fait wana kaka ndenge lekaki et meeting de Kokabunda à Salaki, population o nyoso to ba militant nyoso o bayaki. Pensez-vous vraiment qu'il y a 37e année wana et Salaki vraiment endroit moko peut-être idéal to fête moko na ebité ndenge muto lingaka fête les temps so na comme na 50 ans na nga na rolinga na fête ngo boy et ça qui vraiment idée na bino oui, to maman na ngai na le boy biso idepes ata yino ngozolo bano za fête botam susu bano msoza oza mo anniversaire no ata ne ba 30 ans na yo wana mais yo mto ba branche mo zamba matolo na yo obeta beta matolo okangisa mo ninyo yo bokene mo place boy o ko linga VIP. Mais biso tout ça là qui manifestation au ezali na niveau ya bozu na biso nous sommes même pas basé là qui en autre non mais na lobby les opposants na pouvoir te bon pouvoir to kozwango te ko kotsa na parti ah bolaxi ka état de droit de yozo mbongo à l'état penda ou comme ça na ma parti na to kanga yo to kanga yo boko mikanga te ba oya biso ba sala to kanga parti na biso ko vivre na contribution neti nga boy naza élu ce qui moi 10% na ngai parti ko kata na fin du mois nyonso na ozo na pesi parti na nga pour na besoin que parti na nga ke liboso ndeko nyonso akozwa o azu mois salaire azu mois place mois nini okopesa contribution na parti ndenge parti na biso ekotambola biso tambola te na mbongo à l'état ozo confondre parti biso za parti tate donc oyo monaki wana eza mois contribution na biso wa pesi mois 100. Non mais les gens qui toquent trop. Biso tous a peuple, biso ba justice te. Biso problème na biso za ni toko numéré 37 ans, il existe ça parti na biso. Na bozu na biso à pouvoir. Pour ça na biso to yemba gaga, tene bon IDPS vaincra. Mais le lot to vaincre. Il y a TMBPT. Unanimité, na communauté inter na ba o nyonso ba liaki ba mbongo ba za ko yima ba ngoto ba so na mulongo. Ba le président de Fachi. Bino nyonso bo saligné. Alors, to fêter na humilité na biso na modestie na biso tozala nango. Biso za ba tuteke oto ke ne pullman, oza ba combattant nyonso no kana wana pullman. Bo vanda. Hein? Ou bien que na wana fleuve Congo te. Mais c'est intéressant, il est malgré bo annulé. Parce que tout le monde s'intéresse comment commander Buzoba. Polémique. Et comment il y a pas polémique. Biso za parti au pouvoir. Vite et bêti des. Na lobby toza parti au pouvoir les lots. To ba na sous polémique na ba ndeko bo ba le ba yimba za ba opposant te mais ba résistant. Hein? Ah, bon ceux qui résistent so ba résister contre nini. Ceux qui nini to éviter. Ya mbiso za lobby to lingi to ta mama ba polémique wana ti.
de garder votre bande, te biso toza na bande de na biso diriger biso le to pays. diriger toi na souci ya Congo eza na mutu mama biso ta tozolala tozolanga toloba na ngungu mai ezala te na kenge kure ezala te bandako eza nano ya pai oza comprendre na soki mbushi mai kuna berosion ezoboma vie tala na baproblème biso tolala na mama mais bandeko mosusu bazolala ke lobi toke tobeta concert na Goma après Goma tobeta concert na Matadi eza po deviner na bango tokopekisa bango te. Votre mot pour na gouverneur Omi Bale Botindi na ngambo ya IDPS, vice-gouverneur na gouverneur. Tomoni ndeko Jekoko na ngambo ya IDPS na Laurent Batumo. Non, wana baza candidat na biso. Ba candidat gouverneur. Ba candidat gouverneur na compte ya IDPS. Et puis toko senga na ba député provinciaux ba voter bango. Maman, omoni mboka oyo lelo toza na chance mboka oyo est décollé. Nous avons beaucoup critiqué. To soigni mingi, to finga ni mingi. Mais lelo nenga na zo bisoke eza chance oyo Congo ezui pour RDC décoller. To banana na capitale. Tala état ya ville na biso. Na solo ezo bimisa. Tala nanu état ta na kama kutu na mona bandeko mususu. Naza na compte ba de la démocratie mais ba proche à Kimbuta, ba zo tchape ba candidature, ba gera awa ba mais maman. To yebisi ba ngoboy. Parce que corruption kanyaka modèle bazo linga ba somba do yo zalaka no so tamsu DG ya DGRK. Oui ba tamsu 80 millions. Do na 80 millions ana au lingo za moins 1 million au somba lisusu ba député provinciaux pour continuer koyiba. Biso ko tolobi ba corrompre. Mais ba gérer au moment de tokanga bango. Parce que bango idée na bango. Obi ya André aloba ki copte, o eza cop na biso. De bango bazo bouleka ke Congo eza cop na bango. Vous comprenez? Bako sutuka. Mais si Kabino Bozo Lobake Borota la état des droits ba corrompre mais ce qui va corrompre déjà ngambo yi de PS ba candidat na bino ba perdre na lobby au moins ma député pour nengezo kendele ezo lobama ezali ne perdre te mbongwana na lobby mbongwana ba o bazo corrompre na mbongo congolais bolia ba mbongo même ko la vote bo voter na conscience. Mais sur le déjà 50 000, conscience nous les en a tranquille. Tu es tranquille de point. Yo yibi mbongo. Mais est-ce que yo zo corrompre, yo zo tenter yo au tenter, biso tozo peksa kanyaka wana. Tozo peksa ba pratique wana. Vous comprenez? Tozo ko pekisa yango. Na ba corrompu, na ba corrupteur. Biso tozo ko appeler na conscience. Ce ba kolia ba mbongo, ce qui pesa ya solo, ce qui pesa ya lokuta etali bango. Mais biso tozo appeler na conscience na bango. Il faut pas que ça l'homme sous. Au moins la constitution de la République. Ils ont pris chef de l'État. Il a le pouvoir, même l'Assemblée provinciale à cause du Soudran. Bino ba député provincial, oh bino ba tuba poni bino siko wana. Ba cause on sabino na élection. De bino ba na pas ba peuple a voté bino pour boya ka côté ka ba voix na bino sur le dos de peuple n'a pas si peuple. Vous comprenez? C'est pourquoi tout le but toza ko observer. Nous observons. Tout le but est que soit tu perds loyalement, tu boya non. Mais ceux qui te monika que ce sont les mêmes pratiques. Aux Hollanda, qui batu bazo bimsa mbong, bazo soma ba conscience ya batu. Pour ba ko gouverneur, le quoi ba loba, ba benga ka ngeza cop na bango. To ko ise bango. Votre mot de la fin pour aujourd'hui. Merci beaucoup, honorable, de nous avoir reçus. Et disponibilité, nous toujours dans ma mission TV. À mon abato, nous avons dit biso bakoki ko retenir nini en gros pour que mité manabango ezala na kimia. Non mais bandeko va retenir que tango tozela ki amour. Le moment de travailler pour notre pays est arrivé. Le moment où tozela ki que Congo est développé yamour. Mais Congo est que se développer sans que biso na bino tous en volonté à redévelopper yango. Bandeko baza na diaspora. Babangelo moté baza libre. Congo est mboka na bango. Ndeko amoni que il veut venir travailler dans son pays. Les conditions sont réunies
pour na asala ba faire. Maman moko tabenga lo bina ngo azo ya ba diaspora kuna. Te baya. Mais ba diaspora so ya il faut ça. Oye binengo yelite. Oye tabzo na projet na yo. Tamzo za investisseur pour qu'on ezaka komonika mutu mona mwa 2 mindele ne balana. D'investisseur. Des autres toka kuna mamatika. Ngana na 2 mindele na ate. Na même ba romper. Pour les Arabes investisseurs, les autres. Vous comprenez? Non. Donc, les amis qui sont en Europe, ils savent qu'ils sont les bienvenus. Ceux qui estiment que, vivent à Bango pour des raisons, où ils aillent à Bango, donc ça, il n'y a même pas de débat, il n'y a même pas polémique. Bisous, tout le monde a une expertise, tout ça, on a Bango, Baya, Congo, ils sont vierges. Il y a beaucoup d'opportunités ici. Beaucoup d'opportunités. Il suffit que soit Moutou ça bien. Oui, tu peux regarder dans tel domaine où est-ce que je peux travailler, au contribuer, tu investis, au contribuer dans le développement du Congo. Comme on dit, la critique est aisée, mais c'est l'art qui est difficile. Biloba loba au Facebook au vidéo encore ba ndeko ata ba poto tam so za ba boring na ye akeli do azolia ba social kuna asa eloko te asa lie fufu na ye allez a vidéo abandi biloba. Moi je pense que ça a compréhension et éclaircissement peut-être les lots va changer. Moi na poto là moi je connais, moi j'ai beaucoup d'amis batamaye les belé bazali. Vous comprenez, même si je paye ezaka po basa buzz. Au moins tata mokolo ba sali vidéo azoba biloko ezanga mutu na maodo ozosante ozomona yo mutu ma ezanga kati. Vous comprenez? Nous avons besoin bateau cerveau kauka. O elena o bazoboule neni ni Congo alobi fezala. Vous comprenez? Mais yo so monika ke donc koko mundela futaka taxe po yo liaka yo tata mobima kuna mboka no ya ko sala tabilanga na kasangula. Vous comprenez? Oh non, non, on est ici, nous avons des avantages. Mais avantage, les gens côté Yozo avantage, ils ont travaillé pour ça. Et ils continuent à travailler pour ça. Et pourquoi toi tu dois estimer que yo, il faut voir un avantage, au lia kakuna, au profiter, mais yo moko yako pe ça peut ba ngono ba congolais avantage, au investir, ce qu'on a enseigné yako tangisa bango. Soza na courir soko yeba osala ba machine à voter au tozaye ndeko nanga yo ta ba côté tipa na uti soza yebo sala machine à voter ya to sali izina biso ba machine à voter to mo sala ngwa mabeza merci beaucoup tolobi distraction sili merci ndeko wana ba to ba musique ba sala mais ba ibake il y a un temps pour tout to beta concert vi mon mati. Il y a un temps pour tout Sangana, tout Tonga Congo. Merci beaucoup. C'était l'honorable Paul Tshilumbu Oyo Azali, Molobeli à parti Oyo Boyebi UDPS. UDPS. Donc parti à Fachi, Oyo Bimisa Fachi. Ah, toi avec Sarah Bongo. Azane président de la République, il a rappelé au gars. Merci beaucoup pour la dit et à répondre à la question de Bino sur Obo Pesaki et Bisope to tambolaki pour Nabino pour Natoya Komonae to pesa mituna na bino pote ayanola. J'espère que bande konanga nyonso o basana poto ko pesa kinga pasi comme na bino ko s'inquiéter ko salaba vidéo vraiment et déranger qui quelque part surtout na moi façon ya kolobela pe et déranger qui moi moké yango to linga ki to ki mambango to luka moto moko to ko penza ko solo na e to solo lina e boyo ki nenge à répondre puis na ba question mosusu d'actualité et moi de mon côté na kolobara merci na bino nyonso bozala rapona pona biso pona bino ko landela bino sika information ezali à temps réel ko la bino yango merci na Steve Konde soldat de ma mission merci à Richard Kapuku merci na bato nyonso bazala rawana pona ko partager be mission nyonso to sala rappeler ko pousser bato à s'abonner à la chaîne Ma Mission TV. C'était moi, votre servante Bibi Kapinga. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro, toujours dans Ma Mission TV. Entre-temps, portez-vous bien, à la prochaine. Merci. Ma Mission TV, le miroir du monde.